le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc... Merci Bandeko, tozongisi vidéo ya Musée Laurent Désiré Kabila. Ezali pona kokundo la peuple congolais. Makambo esengeli sala la mikolo mibali. Musée Laurent Désiré Kabila lobaki malam. Peuple congolais, unissons-nous comme un seul homme. Bombe mabibundeli biso. Mopanga lichete eloko nyonso yo zainango pona ozwa valeur na yo. Il faut tous se prendre en charge, s'il vous plaît. Oyo eza tonte ya kokinela mutu moko kilo ya République démocratique du Congo. Tala Félix akanisaki ete kilo ya Congo yali moke, c'est Félix na superficie ya Congo. Ah nzambe kabuya tikila mbana benda kabeboya ya. Tokobongisa ka lamba mukolo nzambe ya kosunga biso Congo sa bonsomi na yango tokolata la temps normal. Pato la tela mbeza peku peku libulunzala. Eko simba ni. Yo muto ko bongisa lamba to lambe ko bongiso. OK, nzoto nde bongisa ke lamba. Mais lelo lambe ko ba ko bongisa biso. Pola nzala. Musée Laurent Désiré Kabila lobi soki to sali bongo te. Tokokoma banyama ya ba tous. Et le voilà Congo a commis bololé et batouti. Et voilà Congo tout ça qu'on dirigeait à la 21e siècle. Yango bomo na zom célébrer vidéo oyo po to ali batula bolema to ko yokate. Toza ko luka ba raison o bilo bolobaka lokota français. Et alinde ba politique et alinde bango et alinde peuple congolais ali bolema et alinde ba kinwa lokuta biso nyonso dans l'ensemble tozo ko kozala un seul homme. Mutu la mutu a tel intérêt na ye. C'est quoi qui condamne qui? Ceux qui bosala qui batu ya malam. Bolingi libération à Congo et ces chaînes na biso ko za lolenge za. Ceux qui toza batu malam to linga ka Congo na biso ezwa bon somi na yango. Est-ce que chaîne ya libération ko za lolengo? Ba batu lokuta. Boko bundisa chaîne boko bundisa molobeli yango boko bundisa basali nyo société du Congo. Bakanga mabe, bakanga mabe, bakanga mabe. Chaîne boboy yango loko esali bilo likambo mais biso loko tozali le monde c'est li nzambe to yebiki ya nzambe zalaka bolite molite mais essentiel bozoyoka pona sepel na moni kane konto bokecho sali vidéo c'est que ndenge chaîne la libération beta ki ba diaspora na moni bolobi beaucoup la mardi bobima po ça qui to côté ba diaspora Préciser que toza na Paris na simalanga ezali bongo ambassade na biso sika bi ba congolais basi ba côtier belé na kati pour la ko se faire enrôler tout à l'heure na lingi botala ba image bo somo na illustration ndenge ni bato baza ko sala enrôlement la bango en France. C'est pour vous dire que pour la toute première fois depuis l'indépendance lelo pouvoir en place et l'acquis volonté politique ya ko faire participer congolais nyonso du moins o atikali congolais zo garder nationalité na ye. Et si Canyon soit Azali, et ben la France, Belgique est associée, Congolais, Afrique du Sud, Congolais à Londres, na liquiette la micromizali koya Congolais nyonso baza na monde entier associé na processus électoral. Pour nous permettre na bango ba élire dirigeants à partir de Sika Bazali, comme les conséquences positives ou négatives. Il y a pas condition baza ko diriger Congo, na bande ko na biso ba kana diaspora ba santa kapé ba vivaka yango. C'est pour cette raison que nous saluons cette opération. Il y a enrôlement des Congolais de l'étranger. Deuxième ère opérationnelle, le 25 janvier. À Paris, l'ambassade de Congolais qui s'enrôler et qui s'enrôler en Afrique du Sud, et qui s'enrôler à Londres et qui s'enrôler en Belgique. Félicitations de Bandeko Senipe,
de saluer volonté politique ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pour bato mingi balobaka diaspora eza acquise na opposition. Mais voilà que le président de la République, s'il n'était pas aimé par sa diaspora, il n'allait pas prendre le risque d'associer sa diaspora parce qu'ayebi que ya fandana bangwa ayebi bitumanini babunda pona régime ezalaki pendant 18 ans échangé pe lelo ba résultat ezali comme nana coup de chapeau na ba congolais ba courage bino ba botika na ba bofanda na France bozaka na Lyon bozaka na Toulouse bo poussa na kamalembe malembe bo sala ba programme na yebi ka bozaka na misala mwa mingi bo sala ba programme ba carte d'électeur na yo pour permettre yo au voter en 2023 au peu pour na ba dirigeants ba kotambusa ekolo et ba kotambusa vie ya bandeko batikali na Kinshasa o ba diaspora te l'ambassade élection nini il y a 2018 que tout le monde a bossé là qui boyete il fallait que nebo bunde en 2018 tout le monde a bien la bolinga mboka mais élection ils ont détruit nation bino l'ambassade est-ce que vous avez une ambassade ba tout boni ba ole ba passeport o ambassade ezo ko pesa ba moté ndé carton o ma bebo monde bino boki kozo et puis ba hôtel na balabala ba obelela non et ali participer mawa boza ko se manquer la combat ya baninga mususu yango to lobi fo bo consommer ka chaîne oyo parce que chaîne otango ebeta kambela e yokamaka s'il vous plaît po boye ba de chaîne yokamaka kabuya cha Bokoto. La diaspora tout na Belgique, l'air est grave, très grave. Le 31 mardi na 13h, biso tout l'ambassade na biso ya Zaïre, totel maana tobima ebele bande kunangai, to boycotté enrôlement ya illettré oya Félix Etulolo. To sengi na bana Zaïre nyonso ba Zaïrois le 31 mardi na 13h, biso tout l'ambassade oyo ya biso ya Zaïre totalement ebele. Wala maloba na ya boke chute abengi pola ni po yoki osea lobi abengi po yoki osea di Congo ebeti mbela tolobaki to kosala campagne la déstabilisation to déstabiliser bana poto ba clochard o bazo bebi sa combat bana poto bazo lia kanyaka ya Félix bana poto o bazo ya sima na biso pola ko détruire biso bana to bimisa butu tous les vieux démons on va vous citer ou bien aujourd'hui magistrat benga la tonga lobi maman ozo ya totali dossier tu as raison mais yaka po esa makamamboka koki matenga bi maman c'est koki mamenasi na bi mamboko kala popo la koyina Congo la makambo na mona boy na sina yenyam mais pour la spiritualité na komona munena Congo na ba révélation ndengwe pesa nga force yango moninga la vente magistrat la benga la tonga la 6h du matin lobi maman ça na raison Nzambe na yo kosunga yo. Il y a beaucoup de temps que tu as dit non. Moi na batu yo dezo benga lobi moi na batu. Azo tokaka pour la passe ya nation. Et là comme ikolo ba ko sala te. Et là ko pe ba na musu ba ko na ko sala te pardon ba de. Mais il y a quand même azo zé ya koloba pe makambo eza ya solo. Abila ya kalu bila se mama zoka bien tabia yo ka bien vanda yako tabila nga toko bunda po biso sto baluba ngabi mama se ko mboko tribal alobi non toko bunda pe toko peser na ba poids biso pe to baluba parce que mboke ngeko ta la division mais biso to za ko benga ba congolais to sangana lokola mutu moko to boycotté ndenge bino bolo bakalo côté ali français biloko ya mabezo sala manamboka la biso to za la ta sensibilisation ezu équipe pour la télé kambula mototé ezu ogangi aye talio sege touché yo to ko sala balash tingongani kongola kotika la bolema tingongani peuple nini aza riche Azo laisse à plus de 5 tous les 5 continents. Combien de pays? Mais peuple wana yemoko aza pauvre et malheureux, incapable à comme la tabiara 2000, incapable à comme la tila tongo, incapable ya ko sukola tanzo tele na Savoie ya malonga. Muta sukola nzoto la Savoie les coques. Muta sukola nzoto la na Savoie ya poussière. Mankata ya savon s'il vous plaît. Ça c'est pas la criminalité. Oh ils ont péché.
moto azozanga ta savant kosukela mai mosusu mpe asukoli mai kaka bongo ala mafuta kopakelela nzoto te wana elini libabe yali eloko nini bo kongo ya bongo nde ozoyebisa biso obingala kovote mokonzi ya solo Félix etali yo boke obundela Kabila faiseur de pouvoir biso toobundela patrimoine na biso eza Congo yango bomoni tozongisa video ya Mozelora Désiré Kabila toza censé ya kobikisa ekoloba ya biso lelo tokoloba likambo letali pape tokoswana bino lolenge kani bakopinir biso po papa akoya tokoswana bino lolenge kani bakonzi babolema bakozwela biso décision po papa akoya nalobi soki Félix akokende na Roma bakosala mpe makambo Félix asali na Congo soki Félix akokende États-Unis bakosala mpe makambo Félix asali na Congo soki Félix edenga kotambola kala yebongo l'homme de mopepe okezwaka oxygène ayebi tambola oyo Félix bakangelaki banzela tokomona bosamboli ya Félix akokela bamboka mosusu bazoyamba ye te baza kohonore te lokola président de la République Félix akokela lokola un clandestin Félix akokota bakangi bagarde na ye parce que permission ezalaki te Félix akokota bakohumilie ye bakoyamba ye te ndenge bayambaka bakonzi ebongo boye ya papa eboma congolais mikolo papa kusala congolais za nzala bawe ya este yango bokomona lelo tokosola la bino na kotoka bona okinkanda pe na koyebisa bakongomani pe bayi politique wa biso comment bokoyo kotika biloko ya bongo pe congolais trouver en normal pour papa akoya la République démocratique du Congo papa kosala biso nini pa komemela biso nini mayo toko loba mwa mokelelo na ngongo bapesinga yango wana merci na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche moko to tshelo océan du Congo National Libération et pai auto ka bakongomani bisika auto sasaka to panzaka to belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa pe tumba misala nyonso ya bakambe ye kolo Congo l'état moyeni l'état assassin et pai oyo to libongo ko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser et pai auto longola ka peuple congolais la bolema bisika auto tshaka litolo na nzete po ete to benga yango malamu et pai auto ko sala mosala ya Jean-Baptiste et siko auto telema bongo ba sinzili pola belle la ndenge tojo kobeta mbela pe kolakisa bino video ya Mozelora Désiré Kabila po ete peuple olomba la bolema pe omilata molato mo etumba po ete zo bonsomi mboyo esika auto telema ferme fidèle ko la bakuke po la kozela liseko ya République démocratique du Congo et pa auto mo kundola katango iso maloba ya nkoko na biso les laboraires po aloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la mer passe ezui la montée religieuse manana kunya de la États-Unis d'Amérique ezui likambo la motote équipé pour la télé États-Unis d'Amérique yanga mo continent Angleterre papa Michael na France mama Célestine na France tobunda etumba mai ona sele bisaki bilope to kota la mama eleka pour la biso ntongo etani ngombe kangami ndenge na kolobela bilobo ngombe bache kadena bakangi bako désinfecter bako lengela yango bako longola mikolobe nyonso po papa akoya apema na kimia donc moto abongi na mikolobe ya libongo congolais moto abongi na mikolobe ya libongo mwanakini moto abongi na mikolobe ya libongo peuple congolais yango na akotuna mitula mibale mokonzi ya bolema boye nini bokoye kosana ye congolais abikaka malamu te yali komola kisala biso ke ngombe yali mabe ngombe babikaka malamu te bali na kati ya salite pe siko babandi mosala ya kopetro donc ngobila akosakana na biso boye atika biso na belio atiki biso na nkpa atiki biso na masao mama jawa salam alaikum na bamezima nanga pe lelo babandi ko désinfecter gombe babandaki yango depuis mokolo kuna lobi pe lelo gombe kangami na kela kadena bana kilasi bakotanga te bela misolo ba papa ba futi pour la bala ba université ba université bloquée bato nyonso basala kala nzela ngombe ba pemi ba pesi bango mbongo te s'il vous plaît parce que tango pemi singa na yo moko olobi okangi bureau po ete boko yamba mopaya mais il faut sala nini na mboka o boyeli biso po bolobi na mikili nyonso ya bapaya ba karta ezalaka noir et blanc mais noir et blanc ya Congo na machine ya échographie noir et blanc ya Congo ko bimselonga mpaka ko boy siko tango bakangi bafuti bato wana chômage te
Congo ali akala to du jour. Salaire à malonge à la kate, ndenge to kende kala moi misala wana, to kutela kala mama defisanga, mama sailanga boy, papa signé moi mongolota papier, mokolo ba kopesa moi ikota ngo, aye ko futa batu wana, bakangeli bango autant de jours, pape akosala na Congo, ndenge na ko yebisa bilo boy gombeza ya kokanga. Clé et pas ya mobile. Bango la jekoko basi me fungola gombe. Bana ba kotanga te. Si qu'on retard wana bana bako récupérer mon camp bato bakati bango misala bako pesa bango mbongo mokolo nini pour ba récupérer ba jour bako ça. Et ça c'est la République démocratique du Congo. Et qui est le président? C'est Félix Antoine Tshilombo. Oiseau maltraité population. Oiseau lekalikolo et mi tout ya peuple. Plus de 120 millions d'habitants, baza incapable pour se libérer. Na kacha boumbo bakoti. Maman missionnaire, ça c'est quel pays? État de droit. Le peuple d'abord, et les peuples qui sont venus souffrant, les ventres d'abord de Félix Tshilombo, le voyage d'abord, l'assassinat d'abord, parce que les peuples congolais ont été assassinats pire et simplement. Bato babika kakokele misala bokangele bango bobomi bango. Bana wana bakoli anini. To ya kindumbe komata, to ya kulune komata, biti nango yango. Parce que ma papa basa ben capable de faire bana bango toli lelo. Biso to kola to zwa ndaki sa maman missionnaire na miswa. Papa na biso to maman na biso ba pesa tolite ya koloba. Miso la bango e koloba. Mo sapie koloba. De tango za mosika el geste no so salaka yo il faut miso na yo na ba para la biso ekutala. Soko sali mabe ataloka na miso ça veut dire que loko kosa. Soki bobimaki na bango bokelaki pa bapaya biloko bango ebeli ba servi bango tant ka tali o miso c'est ka lobi na okoli ya te directement tant ba benga bino. Non, moi j'ai déjà mangé. J'ai mal au ventre, je saurais pas manger. Pour maman ça talaki yo. Mais bana lelo tala miso ko balo. Maman bonyo ko fungola nga miso makasi bela saene. Parce que nzala bozo mona comment gouvernement oyo et ça quoi assassiner bana biso et ça quoi assassiner biso parce que pour arriver à papa il faut boire arrêter misala il faut bana batangate à quoi est bon ils ont peur de quoi papa yeko salani na Congo l'intérêt de papa ayeko salani to cha vidéo ande kolanga wa journaliste langa ke makasi mikolomiko ya to sana émission bolanda yana Patiote, merci na bande kolele to de la sujet wana vana za pasteur bichunda ina sale loko moko c'est ça n'engage que moi bande ko bolimi sanga na senga de apado parce que moi je suis chrétien nazo le ba mingi ba politicien mingi ya pouvoir bozalelo elle makamba de pona ko voter kadima wa boloba ka wa kiba basala nzambe nyonso bazandingi moko bolobi PR lisusu makamba ute ko salima wa bolobi église catholique aza le côté mais ko ya papa na moni ndebino bata pouvoir pour récupérer ango ekota na bila elekisi ke même ata batambola ke longo ngulpa bateka makamuchi ya mokote église nyonso c'est église ya nzambe mais na poids ya mboka ya politique bo comparer église de réveil na catholique te je crois que lelo to moni grandeur ya catholique ce qui mbato za ko réclamer que ko ya papa ekota na bila réclamer pe triomphalisme ya dodo kambanda yaki akomi pasteur avec église de réveil ekota pe na bila kuno ko réclamer te yango ce que moni que lelo papa za na grandeur to respecter batu to respecter l'église catholique na grandeur na bango je parle pas de Dieu ça te mettre ko iba mto za na nzambe te wana bango ngate moi je parle de l'homme voit ce qui est visible on a mona grandeur ya église catholique na Congo na église de réveil n'y a même pas mal église catholique reki mbata ndima et bisa bata pouvoir pe bondi Bolandi de aujourd'hui ba comme ko défendre papa le col le comme ko boy. Aujourd'hui, l'église catholique va nous diriger. Baza puissant dans le monde. Mais maintenant, bon, moni comparaison tout ça. Bande ko langai. Ya ngonga na yebisa kata ba politicien la biso. Avant de dire qui que ce soit, il faut beaucoup de réflexion. Il faut beaucoup réfléchir. Et puis, bino entourage, il faut Denis Kadima. Et aujourd'hui, Denis Kadima, c'est un peuple congolais, c'est stérile à cause de bino ba politicien. Boza koloba trop pour rien faire. Boz libérer peuple binopé. Ba maloba nyoso bolobi bokomi lolo bazoba. Ndeko bakataki munoko la matete. Le kolo ya Raphaël. Ndeko na kufie.
famille ndeko le bengi biso maman oseya bilo botiki likambo ngai mama tango tozobeta mbela tolobi bolanda ba député te bozoyoka te lobi na misu na ngamo na misu na ngamo ko bandeko na lemba awa kota commune ba mama ba komi mbango balekaki le sengo ko beta bambunda banini baketika député na bango mais retour ba bundi likolo ya mbongo la pesa ki bango te kasi boni pe bosamboni esa mama bokata ba bilambo bolati kutu bango ba oleka langa kutela bango mama poni bili ba mama boy ta ngala benga kabilo boyaka te boko kena ko sala kanini ya kolanda banyangala kata oyo miibi oyo ba belolo oyo ba komisi bilo bazo ba pela sima nango ndeka maloba langeza ki nzambe ba bundani awa likolo ya mbongo ba pesa bango mbongo emonani te tala dimension ba commission moto pe okomona yango kitoko batikola ngai comment mutu yemo akomi comme sentir on dirait que asuki merci na bilo bato bozo libako kolanda biso du début jusqu'à la fin merci na bilo bato yo boza ko s'abonner bande kolanga a on chaîne na bilo libération Daniel Ngenda big Daniel Ngenda petit frère Zoé Charlie Chobo Emmanuel na Toulouse papa m'a passé chaîne na bilo bon partage avec émission jusqu'à le numéro 1 au CA de la presse congolaise mon mère de Brune en Autriche la chabienne maman sociale maman balabitiki bon partage avec émission oyo bo senga kala batu bayoka po ebele na bayoki bisote maman abenga ki lobi abi maman ngana na mona hotel première fois na yoka o mena tali be mission na l'élite na lobi mwana mwasi aza congolaise to étrangère na bité maman na congolaise alobi te wana makile bonzambe Jeanne d'Arc maman qui me pas vite abenga ba kombo so la zaki pembeni tabsanga ka maman na nzito alobi be mission ko consommer nde yango mais peuple nini na soka la mwa leli bon ba peuple nyoso ba olia kanyaka ba peuple nyoso na biso to ova na poto tozo comprendre ba la poto ya lokoso to moni ba uti wa ande ko ngai boza na droit ko zonga la mboka la bino mayelo bozo na mikila ba pa ya bo investir a mais tala ba taxe ba tela rabino tala biloko bo somba etikala ka bongo tie baby pona ni congolais linga onde ko le congolais te mais soki to linga la ka me bosi bo sotela biso pe to bundi ndeko mtoto la Bruno santé azali aza convalescent Bruno zo bundana so routine de lelo ko za mabete aza mobunde bo benga ebele bato za numéro peuple congolais o eza tanto sekate eza année 2023 kabu ya yamba mutwa eza année 2023 eza année auto bongi sanzela la biso ata bino moko bokanga gombe ka po papa zoya eloko ni papa meme se papa eko zo biloko te bande kolanga tozolo bala bino polo bibo regretter te boko sela nzambe bakambo te ke on nzamba linga Congo te nzamba linga Congo yango atindela bino CA de la presse congolaise alobi mwana mwaso aloba po bato yo baza destiné pour la sauver nation bayoka nzambe azali pe azana Congo pe atelemi pour la ko bouleverser ba donne ya ba assassin oyo ba eko assassiner biso problème ya Congo za iso élection te 4 élections coup KO élection ko libérer Congo te élection ezali sanction pas ya bato bazala mayele les congolais bana mayele te bolimbi sanga so yeko choquer bi parce que ce que tozaki na mayele to kokaki te kondima liso élection sala malata o pas élection on a la so préparer un tricheur ye mutazo préparer ngo et puis tricheur o ba chai na moleke un vieux nga Apollinaire tricheur oyo papa le frère de maman Clarisse oh ba chai na moleke maman est moto mujali bon nous avons préparé l'élection tricheur élection c'est salamat bisoto telemato se soutenir bakoko a lumumba la plus trondée la mboka ba maman missionnaire la mboka nita babe foku yo moto ba maman to telemato zo relève to tika ba papa ba ya ba cowboy fatigué to tele
bana vrai sens pour tout monde la mboka tango mama kota kali bande kolanga ada zaka stérile mais ana tika histoire ana bouleversa ta mosali nzambe un grand prophète un grand homme de Dieu le quoi Eli alobi bolongola mola mosala meli masanga abongi tala yoko lobi sa prophète makambo lobate pour les bons délits à Anna lobi au moins mosala meli masanga au prière eleki mais Anna bimisa Samuel te maman on s'est commis sous-estimé pour le dire pour le côté il fallait faire moi si à ma potentialité moi ça est la nation moi ça c'est la kamosungi yoza bonheur ndeko nanga to telema to za ba vierge Marie ko to bota Christ to sauver Congo basi yanguya loko ba maman missionnaire basi yanguya loko la chabienne maman sociale la plus hein ah maman nangai 49 na mboka kilame beaucoup la ka Dieu d'état le take tout to telema ba maman ni ta baba il faut kuya moto ba maman to telema maman jolie maman Vava to telema maman Célestine na France maman Célestine au Calais mais la mana nangai to telema to bunde tala to bunde la nation biso ba femme sage to bunde la Congo a un sérieux problème ya Congo Congo la mo Félix nanya yebite que Félix ne prend ma Congo nanya yebite que Félix na batu na yeba ko sauver nation oloté nanya yebite que to komona buzoba na humiliation o na mutomona te bande ko langa nebite kabuya to komina suka lukela na papa ale bolo jesu la ko so etela nzela singa to betele mo ali solo mo moke tala bo soutenir pour nous bo soutenir papa ale bolo jo bo soutenir aussi de la presse bo soutenir biso ne tumbo to ko kele bande ko langa bo soutenir biso to bunda so qui to te violence te peuple ko fa pemboke ku fi Félix a la sosa mboka ta Félix a détruit toute une nation. Bongo muta bongo bolo bo pese maboko ndeko na to na moté ya mabe Félix te. Mais to longola Félix a ki na Bujumbura to récupérer mon kongo soso. Bitumbo zo kufa na este. Pona nite bo bengani M23 bo kanga este. Bo ngisa este bilo boke kangela biso bongo. Mais loko ni zo le kala mutu ngo ya basali ya Congo. Et le non respect la peuple boinegeni. Et on mobeko le konze lo binini ko. Dele bozo to sata biso te ko lanza mobeko le konze. Allô, président. Bonjour, président. Bonjour, Ah, ngala ex-te, président, tout cas, bolimbisi, nazuyo vraiment kaka boya pied levé, naza na direct émission, tozolo bela makamba pape, ndeye tozabwe bakangi gombe, mutako kota te, bana bazotanga te, yo attaque président, oyo aye kozwa relève oyo batulo so balobi ke soulèvement populaire bazozi ala maboko ale bate omoni likambo ndenge nini ngobila kangi gombe bala ba otanga te batu basala te. Bon, en tout cas, d'abord merci pour l'opportunité. Na pesi mbote na bande konyoso baza kolanda. Eloko esengeli na bisoto yeba ezali boye. Ezali que dans un pays bakoki kozwa ba mesure exceptionnelle pona kolinga kosala likambo moko. Mais avant kozwa décision wana, il faut ko analyser yango en profondeur. Kota eloko nini esengeli kosala liboso ya kozwa mbano wana be mukano wana. Na Gombe ndenge eza wana. La plupart ya bato bavivaka na etika wana place bakangi. Ezali bato ya misala. Misala ebele ezalaka wana. Bato basalaka misala na ba hotel, bato basalaka misala na administration, bato basalaka misala na ba privé, soki bokangi eke avant bozwaki bambano te, ba décision ya malamu te, ba mesure ya ko accompagner ba décision te, ba décision wana ekomaka ba décision toxique. Yango moni suka bazwaka tension, basalaka pression parce que bayebi que décision bozwi ebebiseli bango makambo. Eloko ya liboso esengeli toyeba mutu nyonso azali mutu aboyambi église catholique te. Papa azali une grande personnalité. Soki aye il faut to memia ye to sécuriser po aye pa na biso. Mutu ayebi kobatela bapaya te asalama te po azala malamu. Mais malamu oyo tokosala na pape eboma biso te esala biso mabe te.
eloko nini esengaki na bango baluka kaka kokanga rayon oyo papa akozala badéploye bato nzinga baservice à parents non apparents pour qu'ils soient félicitations pour que vous ayez un accès. Et la critique, décision na bino aujourd'hui, et la ligne pour la bozongo ya bakola bako mapembeni ya papa. Bozongo batu ya salité bako mapembeni ya papa. Bozako linga kolakisa ke bozako sécuriser alors que bozo yinisa ende na batu. Papa zali mutu ya batu. Bon renforcer kaka sécurité. Ce qui est que Bokangi 2, 4 et 5 avenues, on peut comprendre. Mais ce qui vous cadrer toute une bonne partie, il y a Gombeana. Mais rien pour imaginer. Naka tu as hôtel de fleurs Ezali. Naka tu as Pullman Ezali. Naka tu as hôtel et privé Ezali. Chabani non d'abango tout bazana naka ya rayon. Ozui ba école ya nzinga. Bokangi bana wana bakozana na retard. Pourquoi n'avoir pas laissé les écoles? D'ailleurs, les écoles sont plus éloignées que ça. Vraiment, non, mais justement, parce que est-ce que Esika Papa Fandaka pour sa sécuriser à l'école? Vraiment. Quand vous êtes à Rome, vous avez fait ça à Batoubalek. Nous avons fait na Vatican, bazo kota ko se recueillir, bazo kota. Mais ba renforcer la sécurité. Est-ce que na Vatican kuna bakangaka na Rome kuna bakangaka biloko nyonso po papa zali? Non. Nyonso wana eza papier. Eza ba konzi na bino, ba ebe eloko ko sala te, yango omoni bazo sala makambo na bona luyinge. Mais loko ngana yebe zali ke papa zali mutu nene. Et c'est ce na biso le quoi yeto batela. Mais vous battez la yango et comme appelé à Kobomate. Combien de vivaka au jour le jour? Yango la président. Yo zali président ya le bat. Ya parti politique monene au peuple congolais bazo tchela motema balobi yondo ko libérer bango. Mais si koyo est-ce que bako foot ba fouti batola mbango ya misala tope ba la classe. Ba diminuer bango minerval ba parala ba futa ki la tawo papa ko sala. Maman, ça y est, la mesure d'accompagnement, la mesure d'encadrement et de décision, exactement. Et ça y est, quand on a la Covid, Tokangi. Oui, mais Tokangi, après. Mais quand on imagine, tous les services vont déployer. Bateau va faire la commune à Kinshasa, commune à Barumbu, commune à Lingwala, commune Lingwala, partie à Gombe Nyoswana. Déployer les policiers, les services. Papa. Ce qui veut dire que l'État a la possibilité de protéger papa en déployant tous les services, mais pour protéger les Congolais des Arakatés. Donc, les alliés gérés par des complexés. C'est vrai, Pape c'est une grande personnalité. C'est vraiment une très grande personnalité parce qu'à la père spirituel, il y a une grande église qui est l'église catholique. Mais oh, nous sommes là, il y a un excès, Ezande Bango. Ezande Bango. C'est quoi, président? Il y a une sacrée, tu as un pape cardinal Kate. Oui, oui, bah, tu as un autre lobby, mais c'est quoi, Bango, Moko, comme ça, Koyemba? Là, la pose, on va profiter de moi chaleur. Parce que quand il s'apprend à Bango, que ceux qui ont pape, Basalignon, Soana, l'église catholique, va encore une sacrée. Au moins, bazako luka, zembela, balobaki na bino liboso, oh présence ya roi de Belge, et même le côté. Balobaki na bino programme à 145 territoires et simbité. Yango sko ba ngi ba s'approcher dans la sima pape et comme non voilà, ba catholique va voter biso non, pour pape la ko za approcher les sociétés hein. Boye ya pape ko za approcher les sociétés. Et puis on remarquer papa kendara mingi na ba pays à problème. Ba pays za ba problème de papa kendaka. Loko ya rien na mboka na biso, bato milimo ebunga ba profiter tamsu na mo onction na ye, akoyi kolonga ba milimo ya moibi, molimo ya mbilinga ba profiter dans la présence na ya cha ba mabonde lita msu milimo mabe wana ekolo. Mais président bango balobi na bilan la bango ba konti ngo na bilan. Balobi bilan ya mona mboka Chilombo ya lipe ya makasi, tala biloko minene osala akoti pape.
ya azolinga baprofite na nsima ya papi mpo bamipesa une santé sikoyo soki bilan ya bango eza positif mpo bayamba papi Mobutu mpe ayambaka papi bon bango babundisaka ekwana sikoyo président mpo na este président makambo ya este ezondongwa mpo na nini mpe bakoki kodeploye basoda te bakanga ndenge bakangi boye barécupere bunagana batya mpe mire mpo kagame akota te mpo kagame auti kobombarde awa kagame aza kosala makambo minene me ndenge nini kaka bango baprécipité na gombe nini eza ya kobatama na gombe wala président bon bango bazali bato ya bashow omoni bango baza kosala politique spectacle ezali politique ya réflexion te ndenge naluti koloba balingi baprotege pape quoi de plus normal mpo ndenge papa yao soki azwi problème na biso eza ngambu te mama eza ngambu ezali vrai omoni te nakomi kutu kosambela papa aumela bon papa aumela asala ta 1 mois ou 2 mois mais achangeaka esika ya kofanda omoni achangeaka bisika teke basala effort ya kosukola mboka na nzela oyo papa alekaka babengani babola nyonso na nzela balongoli bato nyonso balukaka biloko ya kolia bashayer bavandeur balongoli bango nyonso pour que pape ntango akoleka amona bien banzela oyo akoleka babambi bamabulu bapakoli bacouleur loko afandi kuna mbala nsima 2 jours après alongwa kuna aya na misu na nini na Kingabwa hapana pe na Kingabwa musu bakobongisa Kingabwa alongwe wana ake na lemba ta musu bakobongisa lemba alongwe wana bake ata na bibwa achangeaka bakipace parce que chaque fois yazoleka esika bango bazobongisa mais de l'autre côté na nsima ya Congo esika yazoleka te vraiment na salite vraiment mboka badirijaka mboka boye te esengeli na bango batia bapolitike ya malamu papa aya te bato bamonake mboka eza dirige omoni sérieux baotia lelo mpona kosécurize papa tozoloba yango mpona kobundisa bakuluna soki batieka bameme dispositif batie mpona pape lelo bakuluna bakodimine te basalaka yango te mpona nini parce que bango baa na souci ya peuple te bango souci na bango ezali batikala na bokonzi balakisaka bindele ke bango bazali danger yango monaka bakonzi na bango balataka babilamba ya cher basapato ya cher mpona koimpressionner bato mais en réalité ils n'ont pas de vision sur le Congo et sur le Congolais. Voilà. Merci vraiment président, en tout cas merci beaucoup pour nous à pied levé mais quand même pour la nation. En tout cas bato bazo benga yo penza mosungi baza na raison parce que so ezaki mutu mususu angaka ndima koleka te nino koloba pola liloba na ya suka na peuple congolais bazo pesa o confiance balobi na nzela na ota musu bakoki kozwa soulèvement populaire. En tout cas elo na koyebisa na bango lelo bolakisanga ke bwana nsima bozo soutenir ta soki ka papa le 2 jours après na koyeko déclarer enclenchement article 5 bolakisa kaka ke bunda na nsima na biso tokosala yango eloko mabiso ezali nini bato baosala politike elenge ye soki likambo esami basiliki après wai batiki il faut ezala biloko moko tobunda ntingo ngo tokozwa eloko tooluka mboka eke mabe te bokemake teke bapoliticien tu bakomi focus bakomi concentré plus sur les élections ya mabe mais baolingaka bakende mpo bayebi ke élection epesaka mosala mais oleke baluka babatela bampate peuple aza kokufa bato baza kokipe yango te biso tozali prêt lelo soki peuple ayebisi biso iyo sala yango tokosala yango tokoconvoquer le peuple dans la rue nous prenons l'engagement de le faire tokoconvoquer peuple na balabala soki tomoni ke peuple andimi tokoconvoquer peuple na balabala tokosala opération toyebi ndako mutu nyonso oyo azosala peuple mabe tokotia ye tokobangisa ye akokima na condition peuple azala na nsima likanisi wana voilà vraiment président mo likanisi moko ye ya mwa moke bolimbisi tomonaki na 2018 bakangelaki bandeko na biso badiaspora bavote te mais lelo bafungoli bango tomoni bango na baambassade ebele mpe bakomi kosala propagande kaka nde baosala Kinshasa a mwa mo moke en tant que président mpe politique. Nayoki madame Togo bande ya muke. Nalobi na 2018
bakangelaki bandeko na biso badiaspora balobaki ete bakosenrole te mais tomoni awa bafungoli bango na ambassade baza kosenrole na ndenge moko akosakala te mpe baosalaka bapropagande kobenga bandeko na bango mosusu basenrole mais mpo bapesa bango kaka passeport na même ambassade wana etrenaka bango vraiment bazopesa mbongo mebimaka te mwa moloko oyo oza politiki nini okoloba na bandeko mosusu oyo baza sanse ya kobikisa me bango moko bazolekala mwa banzela ya kaniaka. Bon, en fait, eloko ezali vrai ezali pe preuve ya kolakisaki bato baza constant dans leur combat te. Kaka bato ya diaspora oyo balobaki ke toke élection nanu te tokende nanu na révolution bango bakoma owela kozwa bakarte. C'est-à-dire que ezala na diaspora ezala na Kinshasa, les gens ont la même philosophie. Ils ne savent même pas ce qu'ils défendent. Aujourd'hui, la diaspora a commis Congo. Et la diaspora n'a sauté. N'a sauté, moi, ndam. Ndam. Ba commis Congo et la konoza carte. Obi poani. Ba na posa baza ba candidat. Ba na posa ba voter batu na bango balingi. Ouais, la diaspora, où il y a inconscience. Mais ba yé ba boy. Na kati ya bato ba wela. Eza na bato ba na double passeport. Na kati na bango wana. Na kati na bango wana eza na bato babwaka ngunda na kati na bango wana boweli kobwaka ta liste wana ya bato baza se fait enrôler l'administration ya mboka plati bozali bakomona yango te. Tango bakwana kozongisa bino na mboka oyo bokolela te vraiment po bato baoza carte na loyenge qui vous dit que eza pe stratégie te ya kozongisa bato mosusu na Congo awa. La première un peu prudent, mais moi je ne comprends pas comment Batu qui révolution d'abord, le lot va commis courir la élection. Baza reprocher Batu à Kinshasa, la différence c'est ça. Naza Kostenga, na diaspora consciente. Toyeba et loko tolingi, totika na philosophie na biso. Tant qu'il n'y a pas de changement, ça ne servira à rien. Il y a comme maman na luyengi à élection. Et là, ils ont comme Batu nyon sur les années. Ba avantage. Oh, bah, moni, bah, député, bah, d'accord, joie. 21 000 $, 21 000, oui. On va postuler pour 8 ans. Voilà. Après, on va commencer à combat. Les gens vont la pouvoir. Bon, la côté dans la institution. Pour la PCB, nos goûts, il y a comme ça, la institution. Pourquoi ça n'a que processus électoral, on a Moutabanda, on a Kabila. Constitution, on a fait l'élection. Et ça, Kabila. C'est-à-dire que Moutolingi, on a l'élection, on dit Makambo Kabila Salaki. Les lots, on dit qu'on soutenir Félix Tshisekedi pour y que yo pour y cause. Supposons alors que yo zité. Félix Tshisekedi a zité. Nous l'avons la combat. Vraiment. Ce qui Félix Tshisekedi a zité, yo zité. Nous sommes combattants. Au commission qu'on bunda pour attaquer Baninga. Bon position a bien que non gâté na suka. Mais Moutale la nette. Merci président, merci vraiment Nzamba Batelayo, merci les sous vraiment Nandengo Nzimi biso penza brisque tika Nzamba zana le bata pesa o makasi to se soulever pour peuple azwa vraiment indépendance ya solo. Merci maman. Merci vraiment président. Bande ko balandi na banzi to komi na biso la suka to yibaki mwa minute po ete to kotisa mwana mboka Ale Bolojwa président ya le bat oyo penza ko sala musala la ye azali pe na souci ya peuple alobi na biso ye akozala bokonzi ya fufu te kasa kozala bokonzi ya loso po ete loso ekoya kakasi ya fufu muto ayebi pena ko malaxe yango e alaka pasi po mona ta pêche moko ya fufu ekoya na se tika ete biso loso to pesa ya maboko pe to pesa mamosi ya maboko to pesa Bruno Mimbenga to pesa Josué Lumumba pe bande ko mususu o to ko bunda komba ya solo pour la liseko ya République démocratique du Congo boye ya papa ezali bongo mabete mboka ezali la besoin ya basali minene po ete bakamba yango kasi lolenge bakamba ya ekolo Congo bo saleli en tout cas yali mabe makasi tokoki kotika tete bobo matute peuple pour arriver ya papa oyo lobi nango peuple kotika la soko lela alors peuple congolais soki bolandi papa lela kebi pe bolandi penza la mayele mingi na banzi ya motuya esili kobima tika nzombe ya lola apambola tout chacun ngai na bino tokuta la bongo na mikolo mizali koya
kolia soki Yesu abateli biso matondo ekomela bongo kabuya l'homme puissant ou azalaki bongo la sima ya caméra on échange pas l'équipe qui gagne merci encore une fois na Moïse Ngombi misape électrique Pep J directeur recherche stratégique pe sango mokonzi pareil biso babiso ba pour amento angola no bondi ya botarde bonoite na bino batu pesa na moni ba commentaire ebele boko sepela wala bozu papa le bolo joa bolo biboye kasi bosa elande bondi bakaka kate pe na sima ozali ko saela te amen elingi ko ba ete etika la bongo pesa la bongo soki bolingi papa le bolo joa bo soutenir pe ba ide na ye bo suma po ete totambola po ete to sikolo kolo ba pour amento angola no merci la bilolo so mamour d'angola na mokita na Florencia Matondo Mido merci na sango mokonzi pareil be miso babiso biso banso babino tokende elongo pour la communauté la Congo pe merci na assistance ya amba wechi Darlene o yaki pe alelo ko landa biso la plateau po ete atala lolenge ni mamo se asala ka pe musala e matondo la bino kasi to mi batela peto mi simba ma po ete 2023 ezali bongo oche oui otikali na bino nyonso ingeta bana mvuluzi la patrie ou la mort nous vaincrons que vive la République démocratique du Congo que vive la RDC que vive soulèvement populaire.